ba soulèvement populaire kobanda lelo sango yo ko sala marche ni susu te bobo makaba ba côté la bino église ba viola ba mamelo ba tumba bino ba beta bino bambata biso tolobeli bino tala lelo bino bopesi peuple mokongo tala kwa ba mogushi moibi aibi mbongo ya mwasa bato pauvre malera te kaka banana ya kosi ya kato sambela ya kato salabou mbongo yo pesa zomisa mbongo tiro wana ko yebisanga musali ya nzambe Félix akozwa deuxième mandat na pete pamba te bino boyebi te po ni batie pigeon voyageur école rwandaise ekoti bakotangisa bato Kinyarwanda bakotangisa bato monoko na bango bandeko tokozwa adresse tokotia yango moto totalisi miso na biso vers tout rwandais oyo aza awa bandeko balandi ya ezwi na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela oma bota mabino merci na koyamba ezwi na kati penza ya bandako na bino na ngonga oyo bato bokolanda biso en direct ba oyo bokolanda biso en différé tika nzambe asunga bino merci na babone ya Océan du Congo boza vraiment fidèle scotché branché soudé cimenté collé na chaîne Abino Libération. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir like, partager du début jusqu'à la fin. Nzambe alola ayeba vraiment na kopambola bilo. Merci encore une fois na ba musulman nga vraiment assalamu alaikum na bino. Pambate bolobi Océan de la presse congolaise. Ozali vraiment na protection la biso tika Allah. Apambola inshallah assalamu alaikum ya mama Jawa vraiment wana na moni bino banso bisika inso ezwa mibino vraiment assalamu alaikum ala azana biso inshallah nzambe akoyeba ko batela biso bon rétablissement na mama Célestine à France mama Sidonie mama Béatrice Lokwa bobenga na kaba mama na ngai Chantal Tambila ndeko na biso azwi paso eleki mais nangolu ya nzambe tata nzamba moni bolamu na ye encore une fois mama Célestine bon rétablissement bako salabino bitumba kasi bakolonga te po ete nzambe azala ngambo bazotabya bato bakotambola bosolo ingetela bana vuluzi bakoko Lumumba vraiment nzamba batela bino Gilumumba mama Célestine Kasavubu nzambe asunga Justine Kasavubu nzambe asunga vraiment pour Célestine à côté nga mingi nazana Célestine locale mela na États-Unis d'Amérique la zapela mama Célestine la France mama Célestine nga oya simba ka fondation Océan du Congo bon rétablissement vraiment mama Justine Kasavubu nzamba e bala ko pambola ba mama botelema soki bilo botelema biso tozala bino longo pona ko défendre une nation merci na plus 49 wala na moni bongo la chabienne vraiment ndeko na ngai benga ngai na plus 243 89 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 wana la chabienne okozwanga na yo ndeko lobaki toso la WhatsApp benga vraiment ba defisinga mon numéro wana bokozwanga tokosola kila me plus 49 bokila lo combien femme pekato bakulaka lo sako kino ezu mama okomelinga message na comprendre ngote bato batanga ba message nde ba monyo za 5 ans peut-être la message okomelo komona za kisinjora soki ndenge nini na suko soki mbwa soki ezali kokoma mabe en tout cas toyebi yango te mais quand même tika na yebisa yo félicitations pamba te bolandaka kisinjora malgré ba bêtise na ya salaka cela veut dire bolandaka ye bosepelaka ye musala na ye wana azosala etambusi ebipai biso tanto azepa Jube Fali Kofi na potanage wana salaka mais néanmoins azoluka esika ya kotelema différence yanga na kisinjora eza nini kisinjora azali bongo kotambola na balanga nzembo azali ko se positionner te mais ngai différence yanga na ezali na kobundela mabele na telemi pona kobundela Congo na kolia kanyaka te ndenge yolia kanyaka na kokende kosenga te maboko epa ya bato mabe nde na telemi kaka po ete Congo nanga ezwa bonsomi na sima na yango nzambe amemanga bisika azali kokendanga différence yanga na kisinjora yebi eloko lukaka te nga na yebi nini nazoluka libération ya République démocratique du Congo yango moninga nazani epa Félix nazani
et pas ya Kabila na telemi ko soutenir Fayulu président Eli pour yende bapona ki en 2018 paye azalaki candidat commun paye yende asalaki makambo yango moi na tambola kana elongo nazala kati ya lamuka te nazala kati ya SDD la nouvelle élante mais na lobelaka bango pour bango bazana peuple mais ngai na ye enfin que ba congolais bazwa bomo ya seko na ye enfin que ba congolais bali ya malamu na minerai na bango tala différence yanga na Kisinjora mais néanmoins ngai na tangi naza mopanzi sango Kisinjora azali porte-parole ndenge nga pe azali porte-parole ya ba congolais donc merci encore une fois na ko classer nga wana parce que Kisinjora merci bisiko zala ko fiolomide parce que azali moto oyo asala ka succès maloba na ye batu bolandaka pour ce que qui était molinga ko comparer nga na été merci encore une fois nga siko la Kisinjora ya ba congomani Kisinjora ya Congo pour na ko libérer Congo et na ko ningala te moi différence nga na Kisinjora yango wana po ya tamboli na bisike belé nga nazali fidèle lokola Abakuk sentinelle ya Yemei Mokeli ya koloba na yo longwala bozoba telema pongonge belemi to libérer République démocratique du Congo eza bongo te manana na États-Unis d'Amérique il faut to ya no la kabato ba ko yebate il faut to ya no la kababungi poto ramener bango ba bololé il faut to tambona bango na lolenge ya bobololé matondo ingeta na balamfuluzi bande ko na ngai na banzi ndeko tunaki ngai to moni ba burunde te la banzi bokolanda yango ndenge pe bokolanda yango na sima écran bangola bakotaki bangola bakotambola mboka la bango bangola bakokele bakokene na banzi bomolaki pe ba masasi na be monsieur leki bande ko ngai lelo to yoko pesa ba Kongo mani nini to yoko loba la bango ete to za la fidèle na ba poste la biso na ezu ya lelo to yoko loba nini mosala e ko salama na lolenge nzambe akolinga e salama merci na nzambe tata merci na motindami Jésus-Christ merci na puissance et la divinité pambate la parole s'est faite chère donc liloba wana loko elataki nzoto yango ezakati langa océan ezali ko vibrer ezali ko sala makambo lango po ete bakongomani bazwa merci encore une fois pambate terrain ezali malamu bande ko langa Congo na biso ekei te Congo ezali mobimba mais problème ezali nde batu baye ko envahir Congo yango bitumba ya ngai na yo tozali kobenga na bango nde tolobaki zéro rwandais na République démocratique du Congo soki tobeti barwandais oyo baza na capitale to oyo baza na baprovince binzinga biso tozali baburundais bakobima bango moko baugandais bakobima bango moko soki tobeti barwandais oyo bazali awa nayebisi bino ke tokozwa solution baimpérialiste bakobanga po souci la bango ezali nini souci la bango ezali te ete biso tosala soulèvement eloko na ye koyebisa bino basango bakei mpo na nini oseye akotaka la zolo ya moto nyonso mpo abimisa makambo na ye koyebisa yo ezwi yiba ezwi salela yango po ete esengeli ya malamu nde kaka bazwaka me kozwa yango te na lolenge ya mabe mpo ezwi ekozwa yo ndeko bandeko balandi tina nini basango bawangani bayi politiko to mpe baopposant toloba ete na bosolo bato bakobenga baopposant ezali bongo Fumuzitu na président Eli Martin Fayulu Madidi po bango nde batelemi na opposition mpo na kobengana mpo baboyaki opposition radicale oyo bemba alingaki basala na yango sikoyo projet ya basango ezalaki nango mabe te mais nini esali basango babima babolole parce que baya na mission basango bayebisi bango boye efe ya bino kokende kosangana na Martin Fayulu Madidi marche oyo bosalaki engouement nango ndenge bino bolobaka lokota il français po biso toyebi na biso mangala yango nde ebangisi molongo mobimba mpe na baoccupant sikoyo balobi nini bino lokola bwaka miyibi bokendaki mission ya bozwa fungola mais heureusement fungola ezalaka nango na maboko ya Fayulu te bandeko na nga fungola ezalaka epai ya nzambe tata ye apesaka na moto oyo alingi kasi akitiselaka yango te alobi Pierre sur cette pierre bobakisa alobaki nini je bâtirai mon église mais néanmoins toi Pierre
pamba te me bandeko na nga est-ce que fungola ezalaki epai ya petelo exercice là kopesa bino mikolo mpo makambo eza minene ntango na kosopa les yeux ezwi ndeko bokokamwa ke mokili eza lolenge mais ifo ozala na nzambe mpe oyeba bibilia mpo tozala mondimi ya bere moto asakana yo te ndeko makomi eza itila tangaka yango médite les jours et nuit mpo moto ya kokosa yo te ntango alobi na oyo otangi il est écrit ozongiseli ye ndeko na nga pamba te bakosala bakotokolo tala basango bakei bazwi enveloppe ntango bazwi enveloppe bango bakanisaki ete bazwi fungola nzoka fungola eke komonana na ile de Patmos epai ya Jean ndeko Petro azalaki na fungola te Petro balobaki na ye sur cette pierre mais voilà la clé fungola emonani na ile de Patmos epai Yohane ndeko na nga keba ezwi ekotalisa yo moto obungi moto oningani moto oza komimona na ngonga oyo nalingi nayebisa yo oza eloko te liboso ya mokeli soko okotosa te bravo président Eli atali alobi bato bayaki na systeme o biso tobima te écoute ya pepe babima te moko divergence wana ya muzitu na président Eli ezalaki kitoko mpona kosauve muzitu mfumu muzitu nge kaka bauve il faut kozalaka bongo ntango mwa likambo ezali obengi ndeko na yo batiraillement wana esauve bino tala honere yango ezosongela bino batiraillement wana esauve bino botika Bruno azonga sala mosala na ye mwana na bungi etumba makasi mpona koede na yo na ndeko na yo mpo lelo botelema ndenge botelemi wana soki biso tolobaki te tobetelaki bino maboko lokola bayuda esimelelo bozindi nga nayaka koyebisa bino bosolo mpo ndeko mema ngai epai te kimia na yesu kristo nde yango bomoi mpo soki azalaka na nga esheke ezali te mais soki aboyi nga ata mokili mobima bolingi nga nakozwa esheke tala avancement ya océan chaîne ya libération bandeko na nga basango balembongo mpo baboma soulèvement populaire kobanda lelo sango oyo koye kosala marche lisusu te bobomaka bato bakotela bino na eklesi baviola bamamelo batumba bino babeta bino bambata biso tolobeli bino tala lelo bino bopesi peuple mokongo marche abopia ya bayi katolike miyibi oyo bokosala marche su na kongo te mais tolobi tokozikisa bandako ya bino te parce que bino bwali mike bwali miyibi tocomprendre bino mais problème na biso sikoyo eza nini totalisi miso na biso vers tout rwandais oyo aza awa message ekokomela yo bomi ya biso okoti na mabele na biso sans permission oyokani na bato na yo boya bomaltraite biso bopesa biso bempolu mpo biso tolia toleka pulupulu mpo biso tobela me ngai na ye koyebisa o boye opération zéro rwandais la république démocratique du Congo bandeko na ngai bon soutenir peuple congolais tango ekoki ya chasse aux l'homme toyebani toyebi bango bakoti merci tika bango bakota tango tokobima na mer rouge bayaki totombukelaki mose me na nsima yango tomonaki bango te botika bango bakota na Congo botika bango bakota balia mielo eza na Congo botika bango bakota kasi biso tokokontourne bango pu bakozika botika bango bakota ndenge bomoni bango bakoti olala bilamba peuple akotala bango aneleko akosala bango te bokota merci mpo boye na terre promise kombo na bino kufa ndenge bokoti na mabele na biso bokobima te bokozonga te mielo bino boye kozwa bokobima nango te awa mela tokola lia me kosala mosala te na bamboka na bino bobeta ntembe biso babilo toali loba nzambe aza moto alokuta oyo azolalisa biso mpe azolamusa biso ezwi bandeko ekole rwandaise ekoti bakotangisa bato kinyarwanda bakotangisa bato monoko na bango bandeko tokozwa adresse tokotia yango moto mpo awa na Congo bato bakoloba monoko ya bino te awa na Congo bato bakosala eloko ya bino te opération $2 ya kolesa barwandais ekosalama na Congo te
mutu boko kokota makamuno Denise te mission oyo ya kilango ezali ko suka bientôt pamba te mutu boko ta ko bimisa $2 na ye ben polu la bino boteka yango na prix boko teka e ko sala la bakongo mani eloko te boyaka la bilamba Félix tulate nani alata yango bosomba ki yango na Dubai balo na balo bokena nango poto te elata mala Kinshasa e ko sala congolais eloko te e ko sala congolais eloko te opération nyoso bino boye nango na Congo libungu tulo do boko zwate ekole wana kaka soki efungwami bandeko na nga toko tya yango moto wana bobanga te soki ka ekole wana efungwami place oyo bosombi terrain toyebi te ozela bino boconstruire botonga ekole rwandaise a bana na biso baya botangisa bango minoko na bino botongaka totalaka nano soki bino mpe bokoleka biso na banzi mokolo wana bokoboma biso ne mobimba po biso tozolandela terrain bosombi tokotumba terrain te po eza babela pamba bobanda construction ya ekole wana etongama ekokita soki tobebisi biloko basango te mpona totali bango topese mayele na bango tocomprendre ke baza bato lokute falai tocroire na bango te mais lokola nzambe abandaki kotinda ete eza likambo madesu na mai esengeli bino bobombami mabanga madesu ya makasi madesu ya mabe bobima yango tolobi totiki bino bobima mais ambongo komeka kosala marche ata mokolo moko te ambongo komeka kosala marche ata mokolo moko te président Eli Fumumuzitu avant ngai natelema nazwa le devant ya koloba maloba oyo naini aloba na nation avant fin de l'année président Eli loba na peuple tuo obanga mutu te mpo bazozela yo oloba nyonso esalami bato nyonso bamoni yango makambo nyonso ezoleka na mboka na biso mutu abungi yango te yo ozali yo moko berger telema lokola Dawidi longwa na kati ya libota oyo baza kointimide yo bazomona orgueille bazomona mutu moko na nzela na yo nde balingi barendre peuple faible longwa pembeni na bango kende kotelema pene na biso yaka koloba bisika biso tozali tokoprotege yo maloba na yo ekozala nini maloba na yo ekozala koloba na peuple ete oza na babloki wana lisusu te ondimaki bayi katoliko me babimi bato ya lokuta yo otelemi na peuple mpo borevendike badroit badroit na yo eza nini eza élection koloba na makambo soulèvement te soulèvement etali biso okotolola balangage ya muzele ora Désiré Kabila te parce que yo osalamaki te yo oza politicien mais yebisa bango otelemi mpona kobundela vérité des urnes sans vérité des urnes na Congo yo okosala na bango alliance te parce que baza ko préparer négociation Félix azali bongo Toulou Félix azali sous le côté akomi moto pamba Félix alinga lâché ndenge bazana sa bandi ko koma mikanda e ko komela bino to pese komeli bino bakobenga bino na ba pays voisins po bosala nini bosolola dialogue eza kosalama bientôt bopesa Félix transition Félix 2023 Félix a postulé abima président ezala échec na yo nga na yaka na nga kobeta mbela nazozo ba directive na ba lignée non venant de moi-même parce que soki ezaka nga moko na koleka le tandola lo bakate parce que naza la sécurité te naza la protection te naza na ngwele te moya kobokola bana ngai atela bakokola nga mais soki nazoleka koya kodefie mokili c'est parce que mokili na nga aza na kati na nga nde ye azosoutenir nga yango na ye koyebisa yo komeka te kosala alliance mosusu na bato oyo parce que Félix akobima président de la République komeka te biso tobunda kobundala biso eza nini ezali yo longwa na kati ya libota bima na kati ya bafélix bima na kati ya bapoliticien lokola bozali yo na Fumuzitu boya pembeni na biso ndenge David asalaki tuna biso mituna biso tokopesa yo miyano mpe biso tokozwa sécurité na yo po ete biso totelemi na kwe malamu bazali kowanga bazali kobongisa Félix asala makasi te akoaccepte dialogue akondima transition po élection ya 2023 ekozala te soki bosalisi yango na makasi tozali awa Félix azozwa deuxième mandat bomata bokita soki bakongolais eke président Eli alobi te alandi balobo nga
nazoloba lelo te président Eli akotikala kaka président Eli akombo ndenge Bemba tikala ndenge Tshisekedi atikala mais akosexercer te parce que Félix akozwa deuxième mandat pe toke kaka boye totikali kaka kolobaka lobaka ekomba bato bakose fatigué mais na air oil to mobiliser to sensibiliser bato bazali tozozela lisungi na bandeko na biso toyokalaka na bango po tobanda makambo ya France na Congo marche eza lisusu te seni tokabeli bino Denis zwa na yo seni biloko tu tokabeli bino mais biso toosala opération Jeanne d'Arc eza opération oyo bino boyebi botanga histoire nango il faut tolongwa na maboko ya baloki il faut tolongwa na maboko ya banguna opération Jeanne d'Arc yango ekomi na Congo yango tolobi opération zéro rwandais alors ndenge biso tozali awa tozali kobunde tumba yo Kongomani ozali komiyoka yo Kongomani ozali na makoki kokanga motema te po tosala opération wana po babanga Congo soki toleki na phase wana te tofete bonne année tokoti 2022 bandeko na ngai bolobaka blablabla Félix akozwa deuxième mandat enga na kozonga mpona kotula bilo avalakanga bisaka lakini Félix akozwa deuxième mandat na pete pamba te bino boyebi te mpo ani batie pigeon voyageur boyebi te mpo na nini ye avandaka na mboka te azovanda na mboka te pamba te azokende kosasosela bango mpo bango bapesi ye maboko nayebisaki bino likambo ya Denis ki akozala seni botyaki tembe Denis yo avandi likambo ya seni ekomi litango basango badetourne biso alors likambo ya maponami ezala te na minoko ya président Eli no ya fumuzitu no ya nini boboya système ya maponami mais boboya yango politiquement na lolenge na bino bokokende nango ngai mosenzi nazoloba yango tuo mais bino bato ya mayele boyebi lolenge ni bokoloba ngai na kopesa biloko ya bapiste parce que ndenge bozana boyebi yango keza na ngambo bakokwese bino Félix osala deuxième mandat alors po bosala na soni te po bobima bavictorien peuple fa revendiquer droit po peuple a revendiquer droit président Eli vous avez le droit ya fumuzito avant fumuzito abima na mboka avant fumuzito abima na mboka droit ezali ya kobeta mbela bosalisa eloko moko coordination la muka eze pas président Eli beta bala suka po bato bakamwa préparer yango ndenge opreparaka nzambe akozala kati na yo oza na yo déjà na makambo minene telema loba na face à monde ezala clôture mpe kopesa maboko na biso mpo tokota 2022 na elonga oyo biso tokokana sino te bato bayiki bakomi kokita babandi komona neti ke faiblesse eza kote na yo bato ebele bakomi koya koluka lolengeni mpe baarrache peuple batalisa na peuple ke todéshabilleki Saint Paul mpo tohabille Saint Pierre mais enfin esimbi te biso sikoyo toye na couleur ya cheval blanc oyo amati likolo na ye alati boyindo aye na mopanga nkombo ya mopanga wana kufa donc toye kokota na ntango ya kosasa na ntango ya kopanza na ntango bato mabe bapérir bato malamu bavivre donc totelemi na Luc 2 toye koloba nini grand signe ebima mpo ekweyisa grand nombre et relever pe grand nombre alors biso toyeka koloba oyo aza na matoi miso ya molimo na komona musika akoyoka mpe na makila na mai akolinga kosalela mpo awa ezali ezwi bisika toyaka koganga lokola pepe bisika bokopesa biso bakombo elongo bani te me nyonso tokozwa mpo yesu masiya babengaka ye belzebul babenga ye dormant babenga ye fils ya charpentier babenga ye makambo ebele mpo mokili eyebaki te nani ye azali océan mpe de même bokobenga ye mbwa bokobenga ye bakombo ebele me nyonso na kozwa yango pamba te limbwa abelelaka na monoko na ye boyokaka quelque chose mais il faut ozala na makasi ya koyoka tala ngai limbwa na telemi koganga liboso na yo kongomani mpo yoyoka moto na bolema ngonga yango oyo otelema mabele ezali banguna baenvahir biso sikoyo topikola bango na makasi mpo ete tozongisa bango na bamboka na bango oyo ekosalama na Congo ezali soulèvement populaire maponami aba élection na tie yango croix maponami na Congo ekozala te soki bolingi bosala yango par force tokotumba bino nyonso na maponami wana na Congo tokozwa kuka oyo te akoaccepte encore Félix bavote tokolinga yango te parce que Félix akoleka la deuxième mandat on ne peut pas accepter encore élection salama oyo ezosalama na Congo eza soulèvement populaire yango yo ndeko oyebi banda koyebisala ndeko no la litoi loba tozala ntango akomilengeli kala te ngongo ekobeta
kalate makambo ko salama kalate esengeli bobima ndeko nanga soki biso moto bundeli mboka te nzamba ko yate nzambe yeyo ayeko lobalao soki biso moto bundeli mboka te akoyate kolanda bansambo ya lokuta oyo etondi ate ya baprofesie ya lokuta talo kwa bamogushi moyibi ayibi mbongo ya mwasa bato pauvre malera te kaka banana ya kosi ya kato sambela ya kato salabo mbongo yo pesa zongisa mbongo tiro wana ko yebisanga mosali ya nzambe wana ko yebisanga mosali ya nzambe bamiyibi lokwa badenilesi bamiyibi lokwa bamukunda bamiyibi oyo batongi ebelebele bino nyonso boyebi bango basambo oyo etondi na bandako batongi ya minene location kosenga mais propriétaire buka lopango bango moko na bana bango bile bomoni bansambo ale eza ya solo yango tolobi boye nsambo ya solo ezali kolinga ekolo na yo nsambo ya solo ezali kolibere mboka na yo nsambo ya solo ezali kobunda kotangisa makila mpona ekolo nsambo ya solo ezali tolata molato mwa tumba poto benga na banvahisseur badiversaire na biso toyebi bango Félix Chilombola Denise Nyari Gabo oyo batinda émission yango aza ko accomplir $2 pe biloko Rwanda yango ale ye ocho bande ko langai tokolia yango na kombo la Kristo Yesu pamba te ende bokili na yaki ko beta mbela na Yesu tozokala biso tamingi te toyaka koloba kende ko telema merci na bino bato bozo benga oya bengi numéro yango wana tozala posa caméra tozala posa ya lisungi biso tolobi to bois pona ekolo kokufela eloko mosusu te kokele koyiba te kozala tricheur te zala lik azalaki la Yesu te mais tala ndenge akopia misala kitoko kasi kozala kokopie ya mabete nayaki kobeta mbela mpona koloba président Eli azali mokonzi ya mabele Fumu Muzitu otelemi wana batu bakosa te ke Fumu Muzitu bazo préparer kokanga yo arrestation moko boye tala nazo kamaka bebele bakokanga yo te soko za na peuple arrestation ezali bazo bongisa ba Moïse Katumbi baza na plan moko makambo ezali ngana yaka koyebisa bilo bosolo bakokanga yo te soko za na peuple wili bakonga yo abimi libanda mboka ti basalaki complot tango bakei batule basambi bayoka na bango wili bakonga bimba boko pesa bango ba zonga la prison akozonga matata mpona ya défier bosambisa Kabila ti IGF yango le blanchir Kabila bosambisa Kabila IGF blanchir ye IGF yaki ka mbili na bato ye boko ndenga sala futa ka bato malamu te akomande ko sa ba base azo ye ba journaliste miyumbu basala kama kamne IGF mutu munyele paso ka mboka pesa bango dossier ya bato ala IDPS zawa dossier ya mutu ya IDPS zawa IGF azali libungu tulu ezali bobele Kabili ezali bobele Félix Chikungunya bangola bato ba ko sala musala alors to ko kolanda te gouvernement oya miyibi gouvernement sanguinaire gouvernement ya basasa oya ba ko escroquer ba ko boma ba ko piller c'est le temps ya tout congolais on se prendre en charge partout oyo zali tobunde tumba pona mboka na biso na fingi motote na lobila motote oya zala matoi okaka totoi okaka totoi okaka. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur Misapi électrique. Merci na Mamour d'Angola na Mokiteno Florence Yamatondo Bido. Merci na Pape Joy directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokondi Pare Bemiso Babiso. Dieu ne soit mon ami de tous les temps. Que Dieu vous bénisse. Tu es là dans mon cœur. Merci l'équipe pour la terre Pambate pour la terre. Ah Kabouya équipe pour la terre c'est solo. États-Unis d'Amérique. Merci na Mokondi na l'Angleterre jusqu'à homme na France likunya la motote et azale number 1 océan de la presse congolaise. Merci encore une fois Nanita Babe Ifokuyo moto Bananzezalando Nzambalola Pambola Bana Oyo Batela Eugénie Sunga Nzambe bon rétablissement Zalaka Libota pe bakoko ba projet bazala ngo pour la congolais et salisama bande ko balandi moto tout oya koya pour la bola ma Congo océan zawana maboko ko fungama pour asungayo mais soki okoya pona ko détruire combat ya ba Congomani ndekolanga okobeta mafimbo opération zéro rwandais opération Jeanne d'Arc bientôt la République démocratique du Congo nalobani to sungana bana mvuluzi inola sente live mama de la Suisse la otoka ndekolanga la France na obate na okaka bino tout bisika tout bozalo boninga ko seya tozala bino papa nanga je trop l'Australie Nzambalola batela bandeko bosili tellement belé et loko ya makasi ezali bolingo misala pe mibeko ezala kati la biso potolonga etumba oyo
po to ali ko bundala bato mitema mabe mbongo ya Félix c'est komaki ebele ba partager yango encore nzala ya mikolo mbongo pe malonge ya te bozu yango petango bokoli yango na sima nango bana kokufa maladi na nzoto misala mabe boko sela banoko boko sela batata mwasi botala ndenge bino moko boza ko biboma na kozanga koyeba nzambe. Merci na bana na bilaka, merci na bakolo Congo pambate kalate mosala ya mvuluzi ekomonana ndeko kobeta ntembete soko beti ntembe beta mondenge nzambe akolakisa yo lolenge ni naza monene. Merci, merci na mama nanga la Suisse, merci na mama Pirette, merci na mama Clémence Dinanga, merci na bino bato bobonde la raponanga boza tellement belé émission et suka bongo petit frère propre zola hein na Espagne ah motomoko bien petit à grande sœur naïe. En tout cas, bino so botikali on est ensemble ingeta la bana mfulusi toto mbola baboko likolo pona kobe la molimo ya nzambe et kitakati la bato mabe et nyata ba adversaire na biso et rendre bango impuissant pe aveugle na tango biso to kobima pona ko sala mosala ba mona biso te bakanga moko te force ya nzambe ezala kati la biso nzambe ya lola kota likamba Congo pezala la biso elongo totambola pe to bima balongi mokili mobimba et kamwa tango Congo ezali kobeta gâchette nango pona ko éliminer banguna. Que Dieu nous bénisse.